ozana distraction makasi ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali yoka soni ko yoka soni soko raté déjà âge à puberté mama papa tika e simba na yote ezo simba na yote e bimiso loko komi mutali boma e bimiso loko komi loko mutu mobo oza suna mayele te e bimiso loko komi mutu moko boye oyeba te yoza nani po puberté na yozo loko na kimukolo e simba na ngote ezo simba ta mukete e yoksa soni ezo yoksa bana na yo soni. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyoso tu ba famille Europe. J'espère que vous allez bien aboli nzambe. Ngai awa pe nazali bien die notre pen zamba lola azobatela. Soki ezali mbano liboso tala ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita double star. Naza présente na présentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Merci na bino nyoso tu na ndenge bozongi lisusu liboso na ngai. Ba famille na ngai awa nasenga mbongo te, nasenga kaka pardon aider ngai liker, partager, commenter, s'abonner. Yangwana epesaka nga ba courage, yangwana motiva nga makasi, epesaka nga lisu ba énergie belé na sala musala oyo. Ba famille na ngai na video lelo na yeto solo la beto partager na video moko na bino to partager to meka ko solo la ngo video ne sali ngai pasi bino moko boyebi ke ngai Anita Mavita nazalaka allergique makasi na makambo ya bana surtout to me komaka makambo ya abuse ya négligence en tout cas ba famille nazalaka allergique nango makasi. Ba famille na ngai na video oyo en tout cas esali ngai passe makasi peut-être batu misusu si botali pe video oyo ya komona mwana oyo ndeka biso tozo mona photo ya mwana oyo akoza mwana moko azana ba 3 ans 4 ans 2 ans te donc 3 ans 4 ans âge ya mwana na akoza nango yango mais eloko ya mawa ezali bandeko na ngai ya basi na ya mibali komona mwana oyo ya mukie azoko salela azoko sala makambo ya papa na mama ndenge papa na mama ndenge babiso mikolo to sangsaka nzoto mwasi na mobali mwana wa mukie azo sala yango na toys do basombeli nzoto ya mobali ya plastique mais ba famille soki bomoni mwana wana ndenge azo sala makambo wana maya misu ekotanga yo maya misu eko kita yo na muto bota na muto ebi pasi ya zemi ebi pasi ya kobota okoyoka pasi ba famille na ngai eloko esali ngai pasi na kati ya video oyo muta banda ko filmer mwana wana tanga banda ko sala yango mwana zolia 6 na munoko mais azo travailler ba famille na ngai mwana na ye moko aza bébé akosombela kwa bongo te de la kisike mukolo moko boye asombela ki mwana na eloko wana apesi mwana wana asala makambo wana bande wana nga boyoka kande na oloba boyoka kande na oloba bande wana biso misusu oyo batalaki video bayebi mam na oloba soki olingi tindelanga message na otindelo video wana ofongola munoko oyoka mawa mwana ya 3 ans azo sala makambo yo papa na mama basalaka mwana azolela te eloko ngokutu eleki musapi na ye na munene mais ezokote ezobima à l'aise mwana azo déclarer te eloko mawa ezali de kokozala ba parents na ye moko basombeli eloko bongo ou bien bayaya na ye basombe eloko bongo mwana na asala makamba bongo kote wana nazo comprendre te nani abanda ko filmer ye nani apesi mwana wana eloko wana asala kana yango donc mwana wana azana yesu vierge te mwana 3 ans aza so vierge te po eloko wana toys wana ese fungoli nzela mwana po musapi ya mwana ye moko erodinda ba famille eza pasi esalinga pasi moko na tali video na tali pe na bana ngai na bino mokili oyo eke na suka mokili oyo to kende nango wapi nzambe to kende nango wapi ba parents vraiment ba parents bandimi na bango kosombela mwana wana eloko bongo mwana mwasi
ami de toys et des vergers mwana wana ke mobali nda de verger mwana pourquoi kotika mwana wana akutana mobali na fiti mobali moka de verger ke toys nde et de verger mwana wana ba famille makamsusu obiso to mona en normalité ba tumsu ba mona en normal ceux qui étaient parents te bien maman te papa te mabayana ye batiki mwana na mukie bongo asa eloka bongo ko mwana andenga zo sala makambo wana ezana ngelo mo bete kezaki asala onka joana de la kisi ke mwana wana asala ka yango déjà ou bien batinda ki asala yango pour mwana za déjà ya kotoboka pour bana biso de to mona bonga ba 2 ans ba 3 ans na 4 ans soko tieloka bongo mwana na oganga bana biso tant kutu zo sokola e omona kaso kima olinga kutu te e bongo siko loko bongo eleki musapi na ye moko na munene kote na nzoto ba famille na ngai eza pasi pe mawa na oloba boye na kati ya motema na ngai eza ya kozoka ma miso tondinga na kati trop mwebo mona ngo eza te esalinga pasi moko boko ndima te soki ezaketa mwana mobo asana mama ba 12 ba 13 ba 14 ba 15 esala pasi bosko mwana na bebe ayebe loko te ayebi mamba osala te mwana kota zolia na 6-7 na munoko bo mwana beneke mwana ana 6-7 na munoko mais mwana zo travailler na ye mwana osani po penser ayebi ni mamba osala te ye batindi asala na ye mwana pena zo sala makambo biso ba papa na mama to salaka siko na yebi kote se mwana ndenga sala bon ayoka pe sentiment ayoka pe bien na yebi te ye mokanda yebi ezo bima mwana ngazo zongisa ezo bima mwana ngazo zongisa mwana pena zo sala makambo pena ke biso pena ba papa mikolo ba mama mikolo to salaka donc mwana zo sangisa nzoto na choice mokili eki wapi bande wona ngai ba mama ba papa totalaka bana biso totalaka bana oyo totalaka mokili oyo bamindele oyo baolinga babebisa makambo bamindele bazolinga ba autoriser makambo nyonso to ya mabe ekoma normal biso take ba africain to telemela ngo na ndenge na biso moko biso take ba africain na kati ya bandako na biso to imposer to telemela bana na biso bakota na ba monde wana te po wana eza kindoki eza normalité eza pena kindoki eza normalité mama ou bien yaya ou bien ba parents vraiment bondima mwana bino muke ya 3 ans ou bien 4 ans toys et des vergers mwana osala loko bongo loko mbalebele ndenge to vana na Europe ndenge to vivre na mokili oyo bobosana te bana biso bazana na éducation misatu bana biso bana bazaka na éducation misato bazana na éducation liboso ya ndako éducation mibale na classe éducation misato ezaka na balabala to bosana geloko wana te yango na to sala ke fort éducation otozo pesa ba ona ndako e dominer ba éducation so ya libanda bakisaka likola likibakisa ate loko na lobaka na yango lobaka ngo kaka lobaka basalo kwa bayoka te me bayokaka po mona musako ozala azali banda tango alinga sa mabe mobo omona mungongo na yo voice na yo ezongelie mama malobangi na ngabo madadi lobaki na ngabo ba parents na ngaba loba na ngabo tenatika ou bien na kitete asali yango ba famille monde eza ya kobeba to lembate to priya kapona bana biso ndenge bazobima libanda partout bazonyata makona bango mawa na nzambe ezali kona bango nzamba confondre bango na banzela mabe na ba projet mabe na ba camarade ya mabe nzamba lola azana bana na yo polikambo ba famille nanga soki zaketa mwana moko a 12 ans 13 ans engoza ta mwa mke ça va mais mwana ya 3 ans mwana simbi tablette na maboko azolia na 6-7 bao filmer yo kama maramba boye na ba parents oyo bozi puberté na kimukolo omona ndeko mwasi moko azi puberté na kimukolo ndeko mobali moko boye azi puberté na kimukolo makambo moko azosala okutu fale bana basala bana baosala yango te mais mama azosala yango papa azosala yango ndeko nanga mwasi bomoni na moma o tokomi ekomi sko moma oyo tokomi concentré to tala ndenge bana biso ba progresser tokomi sko ko concentrer na ba éducation bana biso
bakomi na ba âge oyo para pena fongolaka misu bana biso bakomi na âge oyo bazwaka ba boyfriend ba girlfriend mo ba copain ba copine yango komi siko foko fongola misu ekomi bana bakomi na niveau ba classe ba université na ba collège ekomi siko moment pena parents fo za la pena moi close ozala pena trop na bana na yo mais ba pare belé ba kotik na kati ya distraction makasi bazwi puberté na kati ki mukolo omona pena mama moko boy papa moko boy ndenga zoko se comporter otali bana na ye olobi bana kutu baza bien ke mama oyo olobi pena bana kutu baza bien ke papa oyo oui tozana mboka moko boy ba stress eleki trop biso stoyebi Europe eza mboka moko boy eza na ba stress trop makambo eza rebelle oui moko esengaka foko bimaka faut moi distraction mon ezala il faut que bimaka il faut que ça la nini po ko inviter ba stress oui mutabo yango te mais tout ça ela ngonde na ndenge ya propre papa mama ça ela ngona ndenge ya propre mutapekisi obimate mutapekisi osala ambiance te mutapekisi te mais ça la ngona ndenge ya propre ndeko mobali ça la ngona ndenge ya propre ndeko mwasi raisonner yo zanani tala âge na yo tala ndaku na yo tala bana na yo tala mwasi na yo tala mobali na yo tala famille na yo tala fitir ya bana na yo tango osala babuzoba tango ozosala ki puberté na ki mukolo na loyenge na buzoba tala nyonso tu wana zongisa maele na osima zongisa maele na osima makambo na osala eske ezoko affecter bana na ngati est-ce que ils ont infecté moi si nangate est-ce que ils ont infecté mobali nangate ko sala ngo pona intérêt na ote ko sala ngo po yo lingite te tala bato bazana sima na yo obotama na nzete te o tala ta famille na yo te ndeko mwasi ndeko mobali ngikiwa nana wa tangisa bango est-ce que ozora kuta ta temps ya ko tangisa bana ta pona 10 minutes est-ce que ozora ta temps ya ko prier ensemble na bana wana est-ce que vous aurez temps ya ko lia ensemble na bana wana mama papa place bozana ndaku mama papa place bozana ndaku eza quand même gentillité chance ka ba classe a poto olingo lingate bana na fo ba kende classe ya ngona ba msu bazaka na chance poso kite mbende pe na bana na ba kenda ba classe te soki kaka Europe ezala ki mboka mo bakipana ba konta ta mwana okende classe ozo problème te bane belé mbende si bakata classe pona ba dikolo ya ba négligence ba parents na bango loko na poto ba landela ka maramba classe makasi yango moni ba pare belé bazana na choite au moins na vite fait mwana okende na classe kaka bongo yo mama oza na ndako koma yo mama oza na ndako lali na yo pongi oyebika ke jeune fille na yo akolata ye moko yana ya kotike na classe non mama la te mama alamuka kata la mwana ndenga lati mama alamuka kata asuki ya mwana eza ndenge ni elongi ya mwana eza ndenge ni mwana koyebise okay ebonga manazoya o mwana kidiba osokola te akozwaka bongo vite fait abrosser ka rapide asoko elongi bongo alati yo pe mama ki di botali na oto lamka to okay obimi rapide oketike te mama zala bongo te ba famille mama azalaka bongo te mama exemple nini oyo mama ou bien papa ozo pesa pa bana na yo osa marama mabe ozo tambola mabe bana no bazo mona ata ba oloba te me bazo mona siko na fitir bana na sobe ba komo ko tambola mabe ba komo sa maramba mabe ba komo sa ma buzoba oyo zo sala opeksa bango oyebisa bango nini ba opeso réponse bongo yo moko tala kuto salara boy tala kuto salara boy tala kuto salara boy na âge kutu ya biso bana nikite menaki mukolo eza bien te ba famille bo raisonner bozana d'intérêt kaka ya bino moko te bozana souci ya bana wana bozana souci ya fitir ya bana wana po bino ba parana esi bokomi déjà mikolo bobali boboti siko bana ne po fo bo concentrer na bango makasi bo sunga bango bo aider bango bo support bango bo laksa bango nzela bo laksa bango fitir bo pesa bango chance mais bino ba parents misusu te bozaka na intérêt na bino okomona mama moko omona papa moko boye azalaka ne na ndaku pena te akipa kutu mamba bana na ita kipa kutu ndaku na ete azalaka 2 heures d'ita libanda 30 minutes na ndaku 4 heures d'ita libanda 1 heure d'ita na ndaku 2 jours libanda
jour moko na ndako mama azala na ye ka in and out, papa azala na ye ka in and out, bazala na bango concentré ti na kati ya ndako, bazala na bango concentré ti na kati ya ndako. Lokola si bakolisi bana moko boye bazwi responsabilité bapesi yango pa ya bana bango baparent etali bango lisu te parent Monique ya na kolisi bana nga nasala vie na ngai nga nazongi jeune nga nazwi puberté nasala vie na ngai azwi responsabilité apesi yango pa bana batalaka baleki na bango mike. Baparent est-ce que boyebi ke ndenge bosalaka wana lokolo moni okolisi bana yo zwi ki responsabilité moko pesi mwana moko liboso ou bien ba mibale loko akomi na mwa 17 ans 18 ans 19 ans otike lié charge nyonso tout ya baleki na ye kanga nde fois la mukara kenda kotika bango na classe kenda kozwa bango asokolaka bango yo zongi sima yo koma na ko bima chaque weekend yo ozi na puberté na ozi puberté ki mukolo koma ko bima. Est-ce que boyebi ke ezama bebo affectaka ki bo jeunesse na bango po parce que bana bakenda la classe bazala kaka free bazala kaka off eza weekend eza air o bana bazwa mwata abeta mwatu pa camarade na ye o bien vana ndako yo sikoyo okoma na ko bima weekend no okoma ko profiter okoma ko bima otikela ke baleki na ndako mwana ana akenda kotika baleki na kasi banda lundi ti vendredi falo tika yata weekend ye pa régner yo ozwa kotikele lisusu bana yo bimaka na yo ok na ona ba fête na yo sali na 4 jours osali na 3 jours osali na 2 jours osali na une semaine etali yo te e na tika ki bango na ya na bango. Est-ce que yebi ke ozo ko infecter puberté ya mwana na yo mwana nozo linga sakana abima ndenge baninga bazobima ou bien avanda pe aswana baninga ndenge baninga baswana baninga na ye azana tawana te po parce que fatala ka baleki ne boyebi ke bozo ko infecter puberté na bango. Est-ce que boyebi loko wana tango bazo rater ko sala ki bo jeunesse na bango ki puberté na bango ba rater ko sakana ko sala ba buzoba auto salaka boyebi ke ba ko sala ngona fitir bakozwa puberté na age mukolo lokola yo. Est-ce que yebe loko na ndeko mwasi ndeko mobali bakozwa puberté na bana ki mukolo bien na ndako mabana na bango lokola yo mama na bango ndenge zo sala be lokola yo papa na bango ndenge zo sala. Oui tobotaka bana po ba aider biso mais tobotaka bango te po topesa bango charge ya baleki na bango loka bakoli yo talaka baleki na yo te. Tobotaka bango oui po ba aider biso mais tobotaka bango te po topesa bango charge ya baleki na batalaka bango po biso tozala tozonga sima. Comment mama yo moko koza na ndako banda lundi ti vendredi otikaka bana classe te osokolaka bana basi te do yo yebi na ndenge mwana wa mwasi nzoto nezo développer te oyebi na yo te po parce que ozalaka na ndako te ozalaka libanda esprit na yo ezalaka kaka libanda esprit no ezalaka na makamususu loko kolisi bana yo ndongo zabon okosokola su bana wana nikete yo ndongo zabon otalaka nzota bana wana te ndenge zo développer eza mawa eza pasi bandeko na nga na opekisa mutu te o azosala makambo o sala na yo mena zo loba kaka nga na lobaka kaka o amoneze ye azui. En tout cas vraiment tout changer eza malamu te ba famille eza malamu te poto eza na makambo na ngo mabebele soki tozaki diba toza na vie de prière te toza ko fongola misu te toko sutuka bana biso oyo basala makamba danger toko sutuka bana biso oyo ba ikotisa makamba somo toko sutuka bana biso oyo ba longola deja bazemi toko sutuka bana biso oyo basala makambo moko ya mystique yango na mama na ndako papa na ndako azalaka ya kolala tazaka soda alandelaka makambo bana wana bango moko pe bazana makambo na bango fo basala mosusu batangaka il faut basala ba homework na bango ba devoir na bango yango zomona makambo oyo ekimisaka bana misu ndako aomona ki responsabilité eleki belé azala makambo belé ya kosala na ndako kaka ye ndako mama mais soki azotala omona oyo kaka mawa te na aider mama na ngai na aider papa na ngai na aider baparent na ngai mais so totali bien eza quand même gentil te eza quand même bien te
botika bana basaela ki bo jeunesse na bango, botika bana basaela puberté na bango, botika bana soki basakani te yango na bakenda kosakana na ndaka mabala, bakenda kosala buzoba ntango bakoma mokolo. Olinga te mwana asala makambo bongo okolinga ngo te. Pesa mwana na yo chance, pesa bana yo chance, tozwaki responsabilité na biso, to sibira ngo. Bana mutu balukaki biso te, biso mutu lukaki bana wana, biso mutu lukaki bana na baya na mokili. Yango na biso photo prière pona bana wana, to sengaka protection ya Nzambe za likolo bana wana, to belaka makila na Nzambe ezalaka likolo ya bana wana, mawa na Nzambe ezalaka likolo ya bana wana. Mais yo mama, yo papa, oza makasi, oza na distraction makasi. Oza na distraction makasi ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali. Yoka soni ko, yoka soni. Soko raté déjà âge à puberté, maman, papa, tika e simba na yote. Ezo simba na yote. E bimisu loko komi mutali boma. E bimisu loko komi loko mutu mobo oza suna mayele te. E bimisu loko komi mutu moko boye. Oye bate yoza nani. Po puberté na yozo loko na kimukolo e simba na ngote. Ezo simba ta mukete e yo ksa soni, ezo ksa bana na yo soni. Me yo moko mona ngote. Pe bana wana ba omona, me ba mona ndenge ni ba ko lobela papa na ba para. Elo mona ngana loba, bo fongola misu. Bozala ki dibate, bolongwa na distraction. Bolongwa na kati ya distraction. Na moment otokomi, eza moment oyo ya ko concentrer makasi na bana na bino. Eza moment moko ya ko concentrer makasi na bana na biso. Bobosa na te réseaux sociaux, social media, ezo bebisa bana. Bana bazo copier makambe belé na ba réseaux sociaux. Mais ceux qui oza parents oyo etali yo te, okipara na yo te, yozi puberté na kimukolo, oko sutuka. Mwana na yo ya 2 ans, mwana na yo ya 3 ans azara sous viergité. Et si ami de verja, bana ba osala buzobe belé na kati ya ba chambre na kati ya ba ndako ba pare belé bazaki diba ba yebi na bango eloko te, ba yebi mambana ba osala te, ba yebi nani asolaka na bana bango te. Na ye kaka kopesa advice moi conseil muke, na ye kolamusa esprit ya mama moko boy, na ye kolamusa esprit ya papa moko na kati ya ndako. Kozala kaka distraction te po ezomona intérêt na yo kaka otala bana wana te, kobosa na te fitira bana wana, bana basali vite yo ndongo za bongo so ko déjà comme de mukolo quand même obali oboti bana na yo baya ko bala bango, bana mo besi ba pola na bango. Mwana mosa koma na na niveau eza quand même propreté. Yango eza moment o ba famille na nga ya ko luka, ya ko kipaka bana na yo. Isali pasi komona mwana ya boye, mwana mukie ya 3 ans asa sous viergité, mwana sa baby. Ba pare belé na eka ko lamusa esprit ya maman moko eza ya ko lala, esprit ya papa moko eza ya ko lala, na eko pekisa bino te me na eko loba kaka. Bolongwa na distraction, bo concentrer na ba classe na bana na bino, bo aider bana na bino na ba classe na bango, bo aider bango batanga ba classe lobby pe ba koma batu pe obe ba ko aider bino. Bolongwa na distraction. Oromona ba papa mikolo ba mama mikolo, oza déjà na ba 30 quelque na ba 40 quelque na ba 50 quelque, nozaka na esprit ya kosala makamba buzoba. Ozu puberité na âge ki mukolo te, eza na ba âge mususu to komara yango, eza bilo musubu to tikaka. Ndenge to zaboye to kolisi déjà bana ba komi na ba 18 ans, ba 19 ans, ba 17 ans, ba 20 quelque. Ko lata na biso to koma o contrôler yango. Ko evandeli na biso to koma o contrôler yango, elobeli na biso to koma ko contrôler yango. Ata ndenge to sala ka ba ambiance na ba fête to koma ko contrôler ndenge ni no se comporter na zoko se comporter na fête pona nini ba camarade ya bana nga baza wana. Mais ba parents musu baza bongo te, ba parents musu ndenge bazo se comporter tali pe no bi na bana kutu baza bien que maman, na bana kutu baza bien que papa, ou bien na papa na maman na bana bango nyonso tout baza ka ndenge moko, izaka même propreté. Ils ont quand même pas prêté. Ils ont pas âge sous ce commis dans la vie. Ceux qui ont raté qui conseillent le comment na qui teenager na yo na qui mukolo na qui bo maman il faut oti kayango oti que la banana yo.
yo okomi na ba 40 quelque na ba 30 quelque osala kama mabuzoba ozo récupérer biloko okate ko sala tango zaki teenager. Exemple nini ya malongwa yo zo pesa pa bana na mama. Nazana expérience ya kozala mama. Naza mama ya bana misatu. Na yebi. Donc ndenge za bo place masolo oyo ezo beta mabazo ko abuse bana, bazo nyoko la bana ba osala bana mabe. Et chuba nga makasi sala nga motema pasi nazara allergique na mamba na makasi po naibi pasi ya komema zemi naibi pasi ya bana na lingaka te place ba nyoko la bana na lingaka te place ba moni saka bana pasi na lingaka ngote po na bana misato na bana mibali na bana basi na lingaka ba jete na nzela ya bana eza facile te ba famille na ngai ko boko la bana poto biso to bota na poto to yebi biso to yebi eza facile ata mukete ndenge to boko la bana biso na Congo nande to boko la bana feki awa moi différence ali pona poto to zana moi ba limite moko boye to zana moi ba limite moko bo to zara nango mais na Congo moi limite za la raté. Donc eza facile te ba famille na ngai ko boko la bana poto apena ke OK na obe malembe eza facilité ya wana loba na bino nazara na expérience a kozala mama na yebi nde bazoka stress na komi ko yeba siko ndenge bazoka stress ya bana tant bana ba komi ko kola place bana ba komi ko pesa bino ba parents stress na yebi stress wana o bana ba pesa ba parents na yebi yango yango no moni nazara na mwa maele mukie ya kopesa pe mutu conseil pona bana ya kopesa pe mutu advice pona mwana na yebi yango mona yaka ko partager na bino eza te kenga na danger eza te kenga na leki bino te expérience naza nango yango na yako linga ko kabola ngona bino eza te ndenge ngai na lobaka boye ne na yaka liboso na mino yako loba kenga na danger naza perfect naza parfait na leki bino na danger na yebebele te ezaka ke mwa maele muki oyo nzambe apesanga ou bien d'expérience à vie oyo tozo mona po ngape na sakana ndenge sengaka mwana nyoso to sakana moi d'expérience à vie oyo na zui oyo ya komona nde makambo eke na mokili yango no moni ngai na yaka ko partager yango na bino na lobaka kaka juste vérité na chrétien mutu te na finga mutu te na lobaka pe mabe pona mutu te mais na lobaka na batu nyonso tu na yaka ko pesa conseil oya monike loko pena nita ya lobe toucher nga ezeyo ezaka ndenge moko ndenge basala nzambe tant bateyaka biso mutu mutazoka parti na ye do eza ndenge moko pena nga naza parfaite naza perfectité mais na yaka kaka koloba ba vérité eza lokola ndeko na ngai soda poto leader John Diamonica TV na YouTube so bokoti kuna boyoka apesaka ba conseil mo kitoko alobaka ba vérité moko ya bien o ya vie eza te kaza danger a danger te soda poto leader a danger te John Diamonica TV a danger te eza ka juste ayaka ko aider koloba ba vérité kolamusa ba esprit ya bato mususu o eza ya kolala eloko ka biso to sala yango wana siko mutu mususu ko mona yenda mona yaza danger yenda zo mona yaza nani or que eza bongo te zaka juste to yaka ko aider kolamusa esprit ya ba famille na ngai merci na bino nyonso to oyo bobande kolanda nga. Merci pe na ndeko oyo fongoli motemo partager vidéo oyo like ou commenter nzamba lola apambola bino ezalaki ngai ndeko na bino Anita Mavita double star na eka to partager lisola mono po esali ngai pasi makasi ba mama bo fongola misu botalaka bana na bino malamu botika distraction bolandela ba classe bana malamu bolandela ba classe bana malamu bozala bien to mona nimbala sima nzamba lola batela bino bisous bye.